Shalom, shalom ba maman. To pesi bino biso sumbo te pe kimia bisika nyonso bozwami na émission na biso tolobi on l'appellera femme. On l'appellera femme où ils la représenter toujours avec maman Bena. Vraiment tika kimia na Nzambe ebi la bino bisika nyonso bozwami. Alors lelo eza jeudi, je crois to pesa ki programme na biso que tozo banda jeune vendredi oyo. Donc tout le balokola leo toza jeudi à partir à minuit oyo ya jeudi oyo potokota vendredi to bandi jeune na biso jusqu'à to kofungula on kaka samedi na 6h et to banda ko jenaka chaque vendredi jusqu'à ce que to aussi sango na décembre le 30 est tombé, je crois est tombé dernier vendredi il y a décembre de to aussi ça jeune na biso mais to banda ko rappeler bino ba mama vraiment to pesaki mutu na likambo ya jeune o to kota na lobaki yango to bondela mingi eza fardo on nzamba zotia kati na biso ba mama o biso ba mama nde to botaka biso nde to yokaka pasi alors to lobaki to kozwa fardo ya ko bondela mingi pona mboka na biso to bondela pona ba famille na biso bana na biso moko to zokende na fin de l'année chaque fin de l'année changement ça la mara toujours monguna tangsaka makila na ba famille na makambo ebele. Alors na lobaki à travers prière toza capable ya ko ba ko arrêter ba makambo susu oyo diable atie biso lokola piège na ba famille na bana na tout. Donc avec prière nde to ko sala que to empêcher makambo wana esala makati na biso te. Alors ba maman mo ebele ba benga kinga Mamususu balobi mama Bena toza maladi to milaka bakisi ndenge nini to ko sala mama nanga eloko na ko ebisa yo ko kata bakisi na ote. Je crois prière auto do sala ezo so soka 24 heures. Je crois eza jeune moko eza simple eza te que toke na ba 5 jours ba nini ko kata kisi na ote mais respecter yango oko kozwa mwa lipa surtout bato ba mela ba baza ko mela bakisi oko kozwa mwa lipa oko kozwa pe moitié na yo mili kezo mela mais to baki biso ni soto to kokota en général to banda ko mela ba fruit donc to za na ba jus d'ananas to za na ba mango to za na bitabe donc ba jus o ya carton wana et puis to za na ba orange to za pe na biloko ka o nzamba lona oyo nzamba kona a préparer yango nde to banda ko lia. Et nayebi ke na mboka poto ba mama ebele to salaka to kendaka misala vraiment nayebi ke misala e empêcher biso te ke to kota nango ezala pe grève de faim te mais sala programme moko malamu parce que to ko banda ko sala tout ke to lekaka na media na site na biso na Sentinelle TV1 ba intercession na banda ko sala ba intercession et bino na banda ko bokolanda vidéo wana et mingi penza soki to komi minuit biso surtout to luka to na communication na banda kuna biso minuit to koti prière et 5 heures to lamuki biso surtout to koti na kata prière ko bondela afin que to mona le boko na Nzambe e agi na ba famille na biso na bana na biso na bandeko na biso oyo baza na mboka Congo et na mboka na biso et zape na makambo susu 2016 et aussi la qualité toujours côté 2017 il faut qu'on prépare on a kata prière afin que année wana Nzambe asala ba makambo malamu ezate ke outaki na 2015 2016 kaka la même situation ozo continuer ozo kota kana ngo non il faut que telema afin que ba ko arrêter ba makambo mususu omona loboko na Nzambe omona gloire na Nzambe. Donc wana nde eza lokola moi programme pona ko pesa meto banda ko rappeler rabino chaque fois. Et là comme ça na ko parce que na banda ko enseigner mingi na semaine na ko yana ko enseigner mingi sur la prière parce que ebele bible ezo ibisa biso lobi toza ko sambela toza ko zoate parce que toza ko sambela mabe bible lobi yango bato mosusu mona pona ko sambela omona par exemple na ko pesa ndakisa ke to bonde ba mama na nga to ko bonde pona Congo to bonde pona Congo fait que bandeko ba ko telema na décembre puis na octobre po ba pona ko revendiquer ba droit na bango Nzamba apesa bango makasi apesa bango bo pikiliki apesa bango vraiment makaso otomonaki na Samson
afin que ba telema pona mboka na bango nzambe atondisa bango na nguya akitisa meme ba ange na ye ke ndenge bakosala bapike kotelema bazala makasi oyo kozala kati na bango ezala bango moko te me ezala oyo ekouta mpa na nzambe. Et c'est vrai makambo to tosenga mpa na nzambe nzambe asala. Alors omona soki topesi rekete bongo tobondela mpona bandeko bongo omona ndeko mosusu nzambe na bondeli pona kingasani nzambe na bondeli pona bandeko baza na hôpital nzambe na bondeli pona bandeko baza na prison. Non, oza wrong. Donc il faut kobondela likambo na likambo bimisa maloba losambo ezali lisolo yo na nzambe. Omona mutu mosusu tobi tobondela pona baso babotaka te yo tiki baso babotaka to komi nzambe nake kobondela pona bacélibataire oyo nano babali te. Non. Donc il faut koyeba kobondela mo bible eza koyebisa biso boza kobondela boza kozwa te parce que boza kobondela mabe et ba mosusu boza kobondela mpona kosatisfaire posa na bango souci na ye besoin na ye alingi. Donc il faut tolukaka kobondela selon la volonté de Dieu et selon la parole de Dieu. Et okomona ke tokozwa victoire tokozwa elonga na ndenge toza kobondela. Mais ebele na biso namonaka mo mpo ngai eza basalanga grâce ya kodirige intercession ntango naza kokamba bato napesi requête mpo tokobondela mpo na église afin ke epanouissement esalama tosala requête oyo afin ke nzambe arestaure église atinda bato. Omona ntango okomobondela ndeko mosusu akomobondela nzambe na nga nake kotika bandeko baza na Angola nake kotika non napesi requête Angola te napesi requête nalobi tobondela mpo na église. Donc wana ezali lokola exemple ndakisa. Alors napesi bino souci fardeau bamama oyo esengeli tokota nango mama na nga kwenye soza na oza vraiment nzambe atouché afin ke tokota prier oyo nzambe akovisite biso. Et na remercier bamama oyo baza kocontribuer topesaki mbela mpo na contribution bandeko tomoni meme son excellence monsieur Faoul alutaki koloba ke bandeko mosusu baza na hôpital esengeli kosoigne bango mais quelque bamama na Suisse bosalaki bamanda na bino atuka nazwaki yango mais eza mpe na bamama mosusu mpe bolakaki vraiment tosala tuke tomeka mpe kokisa yango mpo tosunga mpe bandeko na biso. E natunaki bamama mosusu oyo na botanga bakombo na bango nasala baliste mpo ndambo oyo bapesaki pa proverbe batindaki yango na bato ya masina bokomona mpe baimage bokomona ndenge bapresente na oyo etikali oyo bandeko bazopesa tokoluka totinda yango epa na papa na biso Faoul afin ke ameka kosunga bandeko baza na hôpital na basoin tututu. Alors tozosala toujours mbela na bino fungola pocket na yo sac na yo tala quelque chose oza nango tocontribue mpona kosunga bato wana ekozala malamu. E nzambe mpe akofungola livre ya souvenir mpo baester baana tozotanga bango na bible parce que basalaki misala malamu. Yo mpe sala quelque chose parmi bamama oyo na liste toza nango mokili mobimba mpe bameka mpe kotanga kombo na oke mama tel acontribuaki mpona bandeko baza na hôpital mama yemo na hôpital songolo mama tel donc kombo na o mpe ekomama awa ekozala malamu. Alors wana nde ezali lokola mwa bakommunike oyo nakoki koencourage bino nango to mpe kopesa bino. Alors sikoyo lelo nalingi nakota na mutu na likambo na biso bamama na nga na mokumba oyo nzambe apesi biso mpona kobondela mpona mboka ya solo bamama biso bato tobotaka na bazotala bavideo na basite ntango naza kotala ozomona bamama mosusu bazoloba mposa bakata bilamba mposa bakweya na se mama mosusu nalandaki ntango abengaki proverbe dernièrement ntango makambo ya 19 esalamaki na Paris mama azalaki ye moko temaki bandako yango bamboka yango mpe na poto bato mosusu tozalaka bato baza isole ntango mosusu azalaka ye moko ntango alandi baimage bandeko babeti bango masasi baza kokufa mama azwi emoso akomi kolela ye moko donc pasi na motema na makambo oyo eza koleka c'est-à-dire kolela wana ezosala parce que moni biso basi tozalaka bato ya baémotion bato ya souci bato ya pasi tokokaka kosanti pasi na mutu te tozalaka bato ya mawa. Alors yango esengeli tokota vraiment jeune et prière oyo tobondela. Alors avant nakota bandeko na ngai mboka ya Israël balekaki mpe na makambo oyo nateyaka yango ntango nyonso tu omoni bible meme elobi makambo nyonso tozomona yango lelo na mokili oyo eloko ya sika eza te oyo ezosalama lelo esalamaka mpe na bato ya kala.
biso pe génération oyo pe eza kosalama bato kala génération bango balekaka nango balongaka pe nango bamosusu pe balekaka na makambo songo na songo ezala makambo ya vi na yo yo ezokalisa ntango soki yo nde moto ya liboso libala ekufa non ozokalisa ke yo moto ya liboso oza stérile oza ekomba non ana pe alekaki nango alongaki donc eloko ya sika eza te nyonso oyo tozomona lelo balekaki nango bandeko mosusu mpe balongaki yango biso mpe ndenge moko na mboka Congo makambo tozoleka nango bana ya Israel balekanaki nango yango moni nzambe na nyonso ezoleka ayebi nyonso nzambe na biso tosalelaka alalaka te ayebi nyonso eza koleka me nzambe asengaka biso tosala part na biso ya responsabilité par yango nini apesi biso etinda ya recommandation ya kosala baprière ya barequête ya basupplication nde yango tokosala prière ya supplication oyo tokosiplie ye mpo na mboka na biso bato batelemi na mboka na biso oyo tobengi bao baopoza ya solo oyo baza kobundela mboka kati na suza bapesa bango makasi ebitumba oyo tokende yango ntina suka tomona libération ya mboka na biso e année oyo 2016 eza année ya libération mpo na mboka na biso vraiment tomata tokita année oyo eza année ya libération bandeko na nga parce que eza ngonga oyo nzambe aza kotelema mpo na Congo zela totanga bamama na nga tokoki kozwa na Exode totala ndenge bandeko mosusu balekaki na kati ya makambo mpe nzambe alobelaki bango na Exode chapitre 3 verset 7 okotanga ngonga na kotanga nyonso tu mpenza te tanga ngo nyonso olanda histoire oyo ndenge bana ya Israël balekanaki nango Bible elobi boye na Exode chapitre 3 verset 7 Bible elobi la souffrance de mon peuple comment nzambe azoloba mingi sur la souffrance ya peuple na ye ndenge bamonaki pasi biso mpe ndenge moko mpe na Congo souffrance tomoni mpe ezocontinue me nzambe yoka nde réponse nzambe azopesa biso L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Na place ya Égypte, yokoloba Égypte te tia Congo sikoyo. Wana ezalaki époque ya bandeko ya Égypte, sikoyo tango yozotanga tia sikoyo Congo. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est au Congo, et j'ai attendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Na 19 Bible lobi, je sais que on attend pas le bana Israël parce que tu vas qui Pharaon a tellement qui pour empêcher bango. Si on a 19 na place bana Israël ba qui Pharaon yo tia Pharaon te yo tia Kangambe. Je sais que Kangambe au Congo ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. Bande konanga. Bana Israël baleka ki na ba situation so to leka na Congo. Pharaon aganzamaki a telemaki. Jusqu'à ce que Nzamba telemi ayebisi Moïse. Alobi Moïse tala pepe na ngai baza ko souffrir na yoki souffrance na bango na yoki kolela la bango. Mais ekomi ngonga oyo ke Pharaon atika pepe na nga po bakende basalela nga. Soko tali na message ba mama na botanga nyonso tu yango na lobaka tango obi nzambe oyo biso tosambelaka. Nzambe azalaka kwa muto aza metteur en scène. Ko aza kosala lokola théâtre ye moko aza ko tourner théâtre na makambo nyonso tu. Makamba Congo nzamba yebi yango pe aza à la base na makambo nyonso tu ezoleka ayebi yango. Yoka nzamba yebisi Moïse alobi kende pa Pharaon yebisa ye atika bana nanga. Mais kaka ye moko nzamba la lobi Pharaon akoyoka yo te. Soki ezanga mama beni nzamba yebisi nga ke kende epa mutu songolo akoyoka yo te. Nelo banzambi me yo yebisi nga ke mutu ala akoyoka nga siko na okendeni. Siko landa lisolo na suka nde nzamba za koloba. Alobi kende pa na ye akoyoka yo te. Na kwandisi motema na ye. Omoi na makambo susu ba situation susu elekalaka.
na te aka la fois passée na lobby na vie na yo maman il faut yeba ba situation no de ozoleka nango na problème na yo soki ezali Satan moto aza à la base telemela yebi belobi résister au diable il fuira loin de vous akolâcher ba situation na yo neti na bagene de tokota bo ba situation eumeli makambo ebele telemela yango soki oza na discernement ke c'est le diable qui est à la base akotika yango soki oyebi ke yo moko nde oza à la base na masumu na makambo ebele bongwama répands-toi et bondela nzambe akoagir et situation mosusu soki ezali ke nzambe nde aza à la base bomata bokita okoki kogene mutu na se comme ezali nzambe akosala likambo wana na temps na ye na ngonga na ye parce que biso toza na un mot adulte epa nzambe mutu aza conseiller na nzambe aza te mutu akoki kopesa nzambe likambo songolo ke conseiller aza te. Notre Dieu, il est le Dieu qui n'a ni conseiller. Yango zomona soki nzambe aza na kati ya la base ya likambo wana bokoki komata bokokita akosala kaka na ngonga na yango moni neti temps oyo tokokende nango na Congo ngongo ekomi ngonga ya nzambe. Nzambe aza kokita na bonzambe na ye po avisite biso alobi ayoki souffrance na biso ayoki kolela na biso amoni bakri oyo baoppresse bato ya mabe baugande barwande bauti epai bamindele wape epai basali bakomplot na bango ndenge nyonso tu mpona kobebisa kaka peuple na biso me nzambe wana ayoki e aza kosala e akosala. Et tant nzambe ayebisi Moïse akende tozomona lelo basali na nzambe ba proverbe ba mosusu ba na Paris ba mosusu baza wapi baza ko révéler biso ko pesa biso ba direction divine na ba message mais biso ba na nzambe ne mingi eloko li toza na ngomi toza mingi na kata distraction toza ko saisir te maloba ni nzambe baza ko parler biso d'une manière d'une autre. Nanzela basai nae oui c'est vrai basai na nzambe belé basai ya lukuta mais ya solo pe bazali il faut tous un attendement spirituel tous na l'oreille spirituelle toyoka parce que tant tozo kende exactement ko eza sombre to comme na tamoko o ezali sombre oyo ke nzambe azosenga ba femme spirituelle les hommes spirituels ba comprendre tant ni nango to comme nango tali tozo kende nango. Alors na mboka na biso Congo tant oyo eza ta ya libération oyo nzambe azokita po agir et nzambe akitaki alakisaki Pharaon la main na ye puissant ekitaki ekendeki kolibere bana Israël la main puissante ya nzambe ekitaki ekendeki kolibere bana Israël lelo biso pe na bajane tokokota tokosenga la main puissante na nzambe na mboka Congo parce que Moïse atunaki nzambe abi tango na kokende akotuna na koyebise nini nzambe ayebisi alobi yebisa ye boye loba mutu atindi ngai ezali je suis celui qui suis. Notre Dieu il est je suis celui qui suis. Azali lelo lobi libela na libela nzambe changera te bato bakoki ko changer mais nzambe changera te et je suis celui qui suis tango akitaki a manifestaki la main puissante na ye na mboka na mboka Égypte bana Israël bazalaki libéré babimaki na ba or na ba diamant ba mama na nga tanga ngo nyonso ponga nazokende vraiment na lombango mpona baton na 14 tanga na verset 14 Bible elobeli biso ndenge nzambe alobelaki Moïse alobi yebisa ye je suis celui qui suis biso pe tozoyebisa kangambe na Congo na baoppresseur na bato nyonso tu ngongo ekomi ngonga ya je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis nde aza kokita soki tokiti lisusu na 19 tanga na 19 Bible eza koloba biso bike nzambe adepuyaki baoppresseur wana bana Israël babimaki na ba or na ba diamant bandeko na mboka Congo bandako batongi bakotika kolala ngo te bato nyonso baza zinga ya kangambe wana baza kotia misisa bali kolongwa te bandako bazotonga bakolala yango te biloko ebele babombi ba or ba diamant bakobotola yango
Nzambe alobe na kata biabi ke bao baza kosalela eza na banda kusutu bokolala botonga yango te eza na biloko mosusu bokozwa osali effort te parce que toza na nzambe. Nzambe akodepouye bato nyonso banyokoli bakongolais bazotalaka bamabumu na bango bazotalaka bambongo bazotalaka kaka nzambe akodepouye bango ndenge adepouillaki na Egypte baoppresse nyonso to akodepouye bango. Yango mama nanga esengeli totelema nazokende presque na suka esengeli vraiment totelema na kati na baprière bomoni bamakambo ndenge eleki na Congo balobaki oh élection oh boy oyebike bagenie surtout basalela c'est Dieu nzambe ati bango na kati ya confusion bino koto bolela oh il faut basala élection mais ça basalaki baélection baolekisa kaka mutu na bango mais nzambe asali tout bango baokasaki ndenge baza kosala wana baokende pena na nzela bakosala Dieu il est le lieu de confusion atie confusion na ye bandeko eza koenseigner biso te toza kocomprendre te bana na nzambe mpo baza spirituel tocomprendre basili makambo oyo babibisi baminduki babibisi basoldat bazwi bacontrat ya bato bango bakayisi ke non ekosimba te parce que la main puissante de Dieu ezokita na contrôle. Nzambe andisi mitema na bango basala baélection te basala nyonso tu baréunion nde baosala wana mpo kaka embrouiller bango parce que azali Jésus celui qui suit. Alors mama nanga nakomi na suka à travers ba petit déjeuner tokobanda su ko développer kango tanga exode oyo nyonso tala lisolo oyo enakata lisolo oyo kotia Egypte te tia Congo parce que Congo eza mabele na biso foto bundelango bandeko na biso bakufi batani makila ba innocent bakufi mpo na mboka siko nzambe azokita mpo asala na mboka Congo. Alors nakomi presque na suka tokokende kobondela nzambe na lola etake servante na yo na bondeli mpona bamama nyonso bakolanda video oyo na Congo na wapi na Europe na Afrique simba mitema ba oyo esengeli atake afin ke tokota na prière oyo jusqu'à décembre mpona kobelela la main puissante na yo e bakozwa contrôle na mboka Congo na bavi na biso na bana na biso na nyonso topamboli yo nzambe zwa lokumu po ete bamama bakokota na jeune oyo mpe tokomona victoire. Donc nzambe na confirmer ba prière na nga ke ba mama nyonso oyo balandi vidéo oyo vraiment na zinga na kwa na wapi la main puissante na yo ekende kosimba mama moko na moko afike to kota na kati na prière ko la feke to mona loboko na yo 2017 to ba ko préparer yango bana na biso ba foyer na biso misala opesi biso ba projet ekende na ko ba ko réussir na zela ba prière oyo biso to kosala to pamboli yo to netoli yo nzambe zwa lokumu message oyo ekende ko révolutionner moko na moko ba mama boza na Paris ba mama boza na Canada ba mama boza na Amérique boza wapi la moisson mondiale na Paris mama Nelly mama Rita ba mama ebele oyo bobengaka de près ou de loin mama so Pierrette mama Pierrette nayebi ke yo bandati na Congo yebi obanda na Kinshasa ti oye mama na ba misala ya mboka poto oyo elalisa biso te parce que mboko ya poto eza kolalisa biso kote misala vraiment totelema bamama ya Suisse mama na nga lila bamama ebele totelema na nzela ya jeune oyo nzambe akovisite biso akobosana biso te Esther mpe atelemaki biso mpe tokotelema mpo ane oyo eza ane ya libération nyonso tu bakosala nzambe akoseme confusion trouble na trouble yango wana na ngongo oyo ekomi ngonga ya nzambe meme oyo bamboka na biso bao bamusicien bafani na bakisi bafani na maka bao baza kokanga mitema nzambe akolekisa bango parce que nzambe alingi atelemisa génération ya sika oyo koyembela oyo koadore oyo kokumisa ye donc ta yango oyo ngonga yango oyo toyeba koluka nzambe. Bye bye, à la prochaine occasion. Tobo sanité vraiment messager proverbe 30 oyo aza kotikela biso na Sentinelle TV 1 ke tokoka ko pesa bino ba message oyo ya révolution oyo ko sunga bino e ko telemisa ba foi na bino tobo sanité te bandeko na biso oyo bo tuna kamituna soko oza na quelques questions benga biso nete ba mama oyo ba otaki ko benga mama benapo ngana biso to melaka bakisi ndenge nini to ko kota jeune wana te donc mama c'est possible ko kata bakisi na ote po to mona bato msuba kosa bango oh tika bakisi wana après so otiki kisi après que teta
malade ye makasi ozongi su bakisi wana. Donc tokomi na suka kotika bakisi na ote melakisi je nango eza nango ka 24 kaka et to bandosala nango chaque vendredi ti tokosilisa yango na décembre. Donc raté occasion oyo te soki obundi te mpona vi na yo moto akobunda mpe mpona yo aza